Bokanga très bien. Depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, en 2026, Félix Mbongo a eu plus de 70 milliards de dollars. Plus de 70 milliards de dollars. Yango Mbongo a Congo epesi folie. Mbongo a Congo epesi liboma. A komi komona a corrompre le monde entier pour y vanana. Félix Tshisekedi. Congo RDC eza Brazzaville te. Eza Congo Brazzaville te. Eza Angola te. Eza Guinée équatoriale te. Congo RDC eza Cameroun te. Eza la République démocratique du Congo. Mon frère, botuko ko sabato na makamba constitution. Makamone, ovande, otika na 2 jours. Au libéré couloir, pesa munu passage, oye ko kangama, boko moleka, o créer ba passer bande konao, bo créer ba dire merci biso pe toi la média, toujours kabola peuple, on nga ki peuple za la diviser, peuple ko za la diviser, peuple a aucun affrontement, ba ko kangayo, o ya CPI, ba ko zoyo nenge ba zoyo président ya Venezuela, ba ko zoyo Félix Tshisekedi, soko zolanda, batol bazoko sao, force le qui a peuple zate. Force, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Félix Tshisekedi a aucun goût, il y a pas milliards de dollars, mes frères. Na loi là-bas, bomenga loi là-bas, ils ont bango famille na ye. Bana contrat na ba chinois. Pour le moment, j'ai caminé ça ye. Félix Tshisekedi a goûté gloire. Gloire wana. Alubi face à la 32 ans à pouvoir. Alubi azalaki na mandate, azalaki na mission. Oh, Félix Tshisekedi. Ngai bokatu wa monaza na mission. Na mission à Congo, mon frère. Tango ikoki, il est temps maintenant. Il est temps. Moto ya koya kupanique moto, oya kupanique bato, ou boko sabatawa, azate.